Yesu la kwanza miwasiditu ye unto adia mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Mkunda kunatin. Kulula bok. Maluka kurubakala tol. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Oye, 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 espoir de l'Église. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye, 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 Yerusalemi, Tiampa, Dikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yisu, Yetata Mwanda Velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Wazola, Walembizola, Kaka ikaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kake. Monzola kwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela. Bonso bona fukieto. Konso kianzole mungokela. Tubalukanga kumongo. Mukuzibwa bona ye tata Nzambi. Lunguka ye bakandwenga. Kadi lumbu kimosi kiampasi. Kikutuvingilanga kuntwala kutwiti kwenda. Etata Mwanda Velela. Kayiza munghangala kakako. Wakulumuka yelu yalu lwande lwa Zulu. Twena kintwadi yesedieto tata mfumo wa Mbanza. Tata Nluengisi. Tata Nsongya Nzila. Sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi. Tukamuna 1921 kasiswa. Na telumbu kia unu
tata mfumu ambanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi kayoyeleko yikakanoke nempenituko yandi imbangi ya kimona meso mu maonso no mavyoka nga mukati kwa Yerusalemi esungula mu mana mavyoka mu ngonda 5 masemeto bayizivwanda mu Yerusalemi mukutukubikila beto bana mumvu wafunda dimosi kama vwa yelunana yevwa tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukuvana kiambote faki Ika tokubike no moko tovana sedieto kiambote mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kukuvwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela kanda nzambi andivo mayangi mena ye kambi ya bantu bubena ye mfumu inzambi ikamba dikakisodi la muvwadio beto tubankwa nsambu ekuma tsilulu zitwa silo kwa mfumo to Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi peve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula zizilungana na mubeto nkanda ndombe wavwezuka kubakongo bangu kumongo wambanza mbola nkamba dikitu kidivo Yerusalemi diampa tuka kina kya kumie zole mungonda yavua mumvu wafunda dimosi nkama 8 lunana yensambo dia tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi ntinu amintinu nsemia zulu yentoto wakulu muka yewena yetu kintwadi na telumbukia unu mukati kwa Yerusalemi kanoke neni tuko yekakayo yelepeko buka kadila ibukena ibukana tata manakala kadiyandi inzambi nzambi yantekila kayenako enzambi nalanda kunimandi mpe kayenako luvufa mulutu titomba tata Simoni Kimbangu kutuvana lo kawankakako tulombele kwa tata nzambi watutela mana betu bana tukuvana kiambote faki
bika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvwana Sedieto wanzambe to tata mwanda velela beto bana tukulombela bakafulu watu sikirikisa Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bajenoye. 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 Eunui. Embazi. Bilum Yakului. Yamalala. Esengobi esengote. Qui se voga qui se koi sai voga sai koi pio kaoye na komba tata mwana pe tata molimo centre lelo ezali mardi eza mokolo na biso bagene oyo toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza ya solo
batata balobaki ke toza na retard ya botongi ya Yerusalemi, retard ya 10 ans. Mais ndenge tokomi kotambola eza kodimone te makasi me tozali nano yango tolobi jiki lelo partout bosala ntsintsani tosisa likambo na biso wana etikalaki moke wana nde yango tosala boyokanaki ne mardi nde lelo koreki le 15 ndenge boyokanaki peut-être fois ezala samedi dimanche mais samedi aussi ça peut retard boza nango ya kofuta mpona biso banso makambo ya mpioka teke tozoyoka na bakolo na bana mike to bana koverse bakosala programme kotambola ndenge onini bana kopesela mbongo toyokani likambo wana eza na nzela tozobongisa ngo ekotambola ndenge tobana koverse mbongo pour déjà papa basalaka programme na bango balobaki te biloko oyo banda kouta na capitale na Kinshasa eye na mpanga ntango wana nzela ekozala malamu tozosentir ke nzela ya papa Kimbangu akendaka na makolo kamba Kinshasa ndenge baza kobongisa ngo leta deja nzambe se alobaki etikali na biso sikoyo tosala nini batravo ebanda ndenge tolobaki ke basavant étude na bango esili etikali sikoyo biso tobanda kosomba biloko babanda kotinda badevi nyonso bakosala tosomba biloko toyokani tokopesa bie tokopesa te tokolemba te eza programme nene ekopesa biso esengo baizini ekozala donc soki courant eza te moye tosala eza te courant soki ezali moye komonana awa badirigant banotinda biloko na bango awa jeteki asombi camion ya forage mai nyonso wana esenga courant ezala makambo ya misala ezambola bien toyokani oyo etikali toyoka papa Mbenza nini akoloba na biso mpona makambo ye mutu ayebi yango bien ngai na 69 nazalaki na Mbazango mpona betude nazongaka apres nazalaka te ntango bazalaki na papa Mbenza bakendaki na kuna na mpioka te ye mutu ayebi makambo nyonso. Merci. Merci papa, ndenge opesi biso nzela ya koyeba makambo ya 5 mois pe makambo ya mpioka. Nabanza papa na mokolo ya poso ndenge tokendaki na mpioka kuna namekaki koloba. Ndenge nini likambo ya mpioka eyelaki. Ete na 1960 tango nzoto ya papa Simon Kimbangu ezongi awa na Yerusalemi Kinlongo ekoki kozala molili te ndenge
tikino lelo oyo papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na ndenge atikelaki yango atako courant eye kasi mwinda ya petrole ekoki kozanga te na liboso ya mozole. Pe vers 1963 kanisa yaki ete basala barrage mpona kozwa ne fiske éclairage na kati na Yerusalemi. Na ndenge babandaka projet ya barrage oyo eza na Kumba kuna. Mena mikolo eleki papa batu mosusu mpe bamonaki ete malgré barrage ya Kumba eza komona on dirait mai ya moke, mais bakokaki kosala ete ne fût-ce une partie ebanda kopesa éclairage po ete likanisa bapapa ekoka kokweya te. Nde na 1963 wana ndenge papa Mfuma Mbanza abandaki kobongisa pont oyo ya Mpioka oyo eza korelie mboka Mpanga na Vunda Nkama. Nde akendaki komona shit wana oyo eza na Mpioka. Nde na 1969 na le 18 octobre ntango akei koinaugure pont nde akendaki kopointe mpe shit wana eke bakokaki kobimisa courant place wana. Na ndenge mpe projet wana ebandaki mpe na 1989 ndenge bapapa badesidaki ete barrage wana esalema. Ekanisi ezalaki nini? Bajeune bato balelaka epai ya bapapa ete bajeune tosali baétude mingi me misala ezali te. Esika kozula misala na basosiété bazokozwa biso te. Nde papa Mfuma Longo papa Dangenda Kuntima alobaka ete kolo basosiété ezali nde papa Kisolokele. Nde papa Kisolokele alobaki ete solo ngai kolo basosiété mais tokosala bino test. Kaka na mukolo wana lokola papa Kisolokele azalaka actionnaire na basosiété ebele kuna na Kinshasa nde ayaki yokana na bakonzi ya Inibra po ete ndenge nini bakokaki kopesa misala na Inibra epai bakimbangiste. Yango nde tomonaka biso bato ya Kinshasa eke ebandaka nanu na bakioske presque na bacommune nyonso na baparoisse nyonso projet yango nde ezalaka. Mais mobeko papa Kisolokele atiaki ete nakopesa bino misala kasi soki bapesi yo responsabilité ya kogere société wana kosala te yo moko opiponela bato oyo bakosala na société wana. Il faut biso tokolakisa yo fulani 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 bango nde na bakokota na basosiété wana. Esalamaka mpe ndenge wana kasi likambo moko ya mpasi esalamaka nini? Ntango papa Kuluta alobi yango ndenge wana bapesi responsabilité wana na mutu moko. Ntango bapesi ye yango mobeko okoengage mutu moko te soki biso toyebi te. Biso nde tokopesa yo bato bakosala na yo. Bapesaka ye mosala wana vers 13h. Na 15h ye abandija korekrite bato. Abandija korekrite bato. Butu nyonso wana arekrite bato. Lokola misala yango ya kozala na Kinshasa ayebisi bango mpe bino donc lobi fo bosaprete lobi fo bozonga na Kinshasa okende kobanda mosala. Tongo etani après kilt bana wana baye kofukama na papa Mfuma Longo te kozwa mai po bokende wapi? O bazwi biso na mosala
na fulani alobi foto kende kicheto mwendo banda musala. Oh. Babengi yo eske to yokana kiboy. Oh papa tala bana oh yo pensa bata bana malamu esengeli bango kaka. Papa kuluta ngo yokinde bo ben ke kwenda dia kafe ben vwana. Donc likambango ekenda kandengwana. Nde papa kisolokela lobite tozana ba société belé. Boko kende ko luka kuna Kinshasa te. Alobi. Bozo ko mona ke Nkamba ti kuna na Ndunga ti na Lugozi. Nyonso wana ba société za kuna. Wana papa kisolokele. Na tango wana soki ba société wana efongwami batu nyonso wana bakozala engagé ba ndimi. Bakana bango ya kosala misala ekozalela kuna. Donc banda kozala kaka aho bazana bandako. Mais misala na bango kuna nyonso wana na se kote wana nena lobi. Kote Lugozi, Ndunga, ba kote nyonso wana. E kote Malanta ti Mbanza Ngungu ni tozo mona papa zo salisa Pemba. Kasi likambo nini eko salema. Awa batu wana bakozala na bandaku awa na Nkamba. Kasi chaque samedi baye kosambela balali na bandaku na bango. Mukolo yenga basilisi kosambela tongo 4h du matin banzele kozala kitoko. Bazongi na misala na bango. Ti poso lisusu. Donc ndenge papa kuluta lobelaka likambo yango. Nde sika wana pe papa Fumalongo papa dangena kutima alobete wana nde sikoyo ngonga ya kosala barrage oya mpyoka nde ekoki. Nde abengisaka ba papa Makela na ba papa Charles oya afaki na Kinshasa Masamuna. Nde balakisi bango esika wana nde sikoyo babandi kosala ba recherche mais lokola bango bazalaki na domaine wana te ya kosala barrage yango ba kosala bango accompagner na ba professeur ya UNIKIN donc na université de Kinshasa. Nde babandaki kosala étude après nde papa Mfuka ayaka na ye na pèlerinage. Nde ayaki kokuta likambo yango nde bakotisi ye na likambo wana. Pe ndenge na lobeli yango papa kisolokela lobiete ba société ebele nde kosala makuna. Nde papa Fumalongo papa ndenge na untima tango alobaki ete ye alaki inspecteur ya mine. Musala bana kosala leta nde yango wana ba société ebele eza ao na Congo central. Ndenge akosite kuna na Mpemba awa na Malanta na Kiana Mwemvo na Ndunga ti kokende na Lugozi na mboka moko babenga Mbanza Nsanda. Alakisi makambo nyonso ane kozala wana nde atindaka biso ngai na papa Kambu na tango wana abanaki kolakisa biso bisika oyo tokozwela ba échantillon oyo mabele oyo kosala biloko oyo eko accompagner projet mpyoka. Mais na biloko nyonso wana donc net chaud, ciment, pa marbre, pa carreau, biloko nyonso na mabele ndenge. Et puis biloko ebele onga na bosani mais sans ko bosa na agriculture. Ko bosa na te agriculture. Pour ça ko salika ba société na ba société bosa ni agriculture nini wabanda kolia. Et ce qui société ya miliki salamaka awo na Malanta pona nini tango bozo sala misala makasi esengelaki komela ba miliki surtout ba société oyo banda kosala ba marbre kosala ba carreau ba poussière nyonso wana fo komela miliki mingi. Yango papa Mfumalongo atiaki ke société ya miliki ifo ezala awa na Malanta. Pe société mususu ebana kosala basani ya mbele ekozala na Kiana Mwemvu. Pe alobiete batolo wana a base ya mabele o mususu ezali ekosala pe batol net batwil
mais batole mosusu ekozala mpe galvanise nyonso wana papa ndenge na ndenge alobelaki yango nyonso eza na kati na projet mpioka papa mais presque abandaki kotinda ngai na bisika nyonso wana yango nayaki koyeba makambo nyonso wana yango papa ezalelaki ndenge wana ndenge nalobaka ntango papa baza kotinda ngai ndenge wana baimage ebandaki kozala baimage eza koleka toza kolekisa yango me awa na nkamba mingi nani tomoni yango te toza koyoka kaka koyoka yango na lotomo ya tata mokonzi ya bule quelques extraits oyo papa alobaki tokotya yango mpe na ntina na mibeko ndenge papa kulutu abana koinsiste mibeko ke société soki ezangi mobeko société wana suka ekokufa donc société wana mibeko wana ekozala kuna faut kozala très strict donc respecter mibeko nyonso wana awa mpe tokomi na mbotama na ye makambo nyonso wana tokosangisa yango ke oyeba ndenge nini elekelaki awa na 5 mois topesi nzela na bato ya presse balakisa biso quelques extraits wana d'accord Kimbangi soye. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Komba tata mwana na elimu santo. Apesi binu kaka merci ya mingi wa namona batu mingi boye nakata ndako Nzambe alors que lelo yali mokolo mosala lutiki ba mosala na bino wa loya kosepelisa bisu na wa mokolo tobotamaki atata na bamama kobotama eyali makambo monene na le 25 décembre nalaki na bino awa te nalaki na poto tobengaki bato ya France po koya kobwana na biso elongo na Bruxelles bana fanfare na bango Koran na bango bayaki kusepelisa biso mwana Nzambe abotami twalaki kobanga kwa nini neige alaki kokwea ntango nyonso tu alors loyebi malamu soko mvula esi ebeti awa bavoiture ekoglise mingi kasi mabonde na biso tata Nzambe aokaki yango bakomaki malamu bajongi mpe malamu biso totikalaki na esengo batata na bamama topesi bino merci parce que oyo yadi fete ya ngai kaka te yadi fete ya papa Fumambanza yadi fete ya papa Fumalongo mutu na mutu abutamaki na oyo kasi biso toyadi eloko moko eh bien atata na bamama na kusenga bino toyadi bana ya Nzambe
soko luyawa ekumonisa ke lolingaka biso otia mabonde ni makasi po tata Nzambe asalisa biso. Donc tika fete oyo tata abotaki biso akendaki, mama aboti biso ake basala yo sotu po tata Nzambe asalisa biso. Tata Nzambe apesa biso makasi po mosala. Mosala yadi ebele tokomona kaboni soko toyadi na kata mosala te batio sotu bakomi paresseux, c'est-à-dire makasi yadi lisusu te emonanaka na biloko yo sotu. Il faut mutu atambusa bino, il faut bato bayala makasi batambusa bino. Ngwana na kusenga bino tufesa mabondeli makasi lelo yali mokola munene fana biso sotu. Bien olia kusala nini tupesa mabondeli tangu na tangu na tata Nzambe aokela biso mawa alongola biso salte yo sotu ya na nzoto na biso, comme ça totambusa bino tokumisa bino esika wana ya elaka. Donc merci mingi pour fête le salut biso. Merci le salut sacrifice le tiki ba musala na bino le salut ba makambo surtout pour nini pour toya kusangana na bino elongo pour le sala fête. Ngwana na pesi bino merci mingi. Topesi bino merci mingi et nayebi ke mvula oyo eri mvula moko ya spécial. Tata abotami le 12 septembre 1887. Le 12 septembre 1987 akokuma 100 ans depuis abotami. Tokanisa makambo wana twalaki na makambo mingi kasi tata Nzambe ye moko ayebi koma akuarrange yango. Donc mabondeli na kati na bino na kusenga bino mabondeli ya solo e po tata Nzambe aoka mabondeli na biso. Eh bien tata Nzambe alingi nini? Apesaki biso mibeko. Mibeko wana soko tosaleli yango ya solo, eh bien alingi apesa biso panzi. Tata Nzambe akutala biso face à face, akupesa biso oyo tokosenga ye. Donc nakusenga bino pardon mingi, totika banzela mabe, tolanda nzela oyo tata Nzambe apesi biso, kwa tomona malamu makambo kuya na nsima na biso. Dikunya yotika epesaka mutu kilote. Orgueil totika, orgueil yadi nini? Lolendo yo lobi ngai kaka na mokili oyo nga moko.
yali lokuta na yo tata nzambe ati biso awa mutu na mutu likambo na ye. Donc mbote toyala bana limemia, bana ya respect, bana ya makambo nyonso tu, tolanda mibeko ya tata nzambe, tosalela yango comme ça tokomona esengo na nsima. Bamama na batata bolengo ya nzambe ezali monene na biso bato, ezalaka na biso mwapasi na ndenge nini na mitunaka mbala na mbala muntu mwindu alongo wapi. Eske biso pe nzambe botasalaka biso? Oui, tosalamaka na nzambe kasi likambo ezali esika wana. Soko lelo muntu mwindu amonaka pasi, yo mutu ozalaki mutu ya liboso me sikasika okomi na nsima na ntina nini? Muntu mwindu amoni pasi mutu nyonso to akomona ye akomona kaka lokola eloko pamba. Na ntango na kala soko mondele akomi awa biso banso tokimi topanzani na ntina nini mondele aye. Soko alobi bino banso bolala na mabele bolia mabele tokolia yango pana nini tozalaka kubanga mondele kasikawa mondele lisusu te. Nzambe akamati eloko na biso ajungisi esika na biso kasi pote tosalela yango ezali na biso kubunda. Kasi likambo na likambo ekozalaka ntango na yango orke likambo tata nzambe ezalaka ndenge wana. Ye azali na makambo na ye, soko asali likambo na ye nzambe asali mabe, nzambe asalaka mabe te jamais. Biso bato tokosalaka mabe. Soko nzambe asali likambo banda tongo tojili mbula yango ekusila na l'heure nini tojili kaka te midi et demi mbula ya banda kusilanga na lobi tokei me moyen te ti 1 heure. Me likambo nini oyo tokokenda kaka tomoni mbula ekauke mwa moke tokamati nzila toye. Papa Nelson Mandela le 11 février bimi boloko abimi babi fête ya ndenge na ndenge. Le 12 février papa Kulutu abutami. La Namibie le 21 mars 1990 a joué indépendance et le 22 ngana butami. Kasiri comme nini yango batata na mama to se faire kimbangi soye biso tozali bana na mibeko mokolo nyonso tu il faut batangela biso mibeko na ntina mosusu te mpo ate liaison spirituelle na biso ezala très aigu. lelo ezali kaka micro kasi soko bakatinga kura mpona moya koloba lisusu ezali te nga nalingaka ete ofukami okomi etata mwana mpe mosantu bango baye bazala lisusu mosika te. Soka na likambo ezali yo okondimaka yango te yango wana nde ozali négligent ou bien négligente. Soko toyibaka ete soka na likambo ezali ye ya solo nde tokopesa makambo na biso nyonso tokosala meme mpona koluba nde okopese les mots que vous allez utiliser po ate bato wana okolobela bango bacomprendre yo pamba te soka na likambo ezali papa mokimbangu. Le 12 février 1990, journée anniversaire de la naissance de Papa Kulutu, qui solo kele. Ele ko nini bumanaka, papi papa simuki mbako kana kopana kumbwana apesa na mwana na ye. Qui solo kele. Qui solo kele. Donc, tozalaki na privation moko. Privation wana ye moko ayibaki secret. Papa zali vraiment terrible. Qui solo kele. Baba ndo kutuna kasi kumba ngo ilubi nini. Otala kaka. Allez. Nzambe asukumi. Mokili mobimbo moningani. La guerre mondiale. Le 25 mai, à Boutimwana, Pambate ezali moninga solo. Oye, bumanaka vimi, esekasikawa, jalunga ni abimi.
tangwana moyen te presque désespoir na bato dialonga na kyanga ni Salomon ndenge ni ezali fait ya hasard te. Le 22 mars 1918 après ce mwana biangena kontima Joseph bato yose tu wana babandi kuyimayima kasi muntu wangu bankumba ngo wafanya akango wapi réponse botira kaka makambo zago yote na 1910 papa Simon Kimbangu alobi na kubuta madisusu ikamunini yokuluba okubuta madisusu ndenge nini ndena kuumila te tisolo fele batata na bamama sepela sokolanda katata Simon Kimbangu. Soyez francs, de franches, tous à la sincère, na acte na biso, tout ka kusala mabe. Na langi mo muke maoyo malubi ba technicien na biso. Na langi pe muke ndenge ba question epesamani na baoyo bazaline ba réalisateur ya projet Pioka. Na kusema bino ndikamboko ndikambata Nzambe isalibu kesa ni mingi soko olingi kusala tata Nzambe mekanano kubonda itumba na ndenge nini itumba yo meka kubonda nengo toujours da côté mibale du côté négatif et du côté positif. Mujini satana azali kunanda kabisu yambegu mususu na lubaki liboso ete tozalewa le 3/4 de présence ezali bana ya papa Simon Kimbangu ndenge tozali bana papa Simon Kimbangu donc mo problème na bisu soko yango yeye ekozalaka na bisu mwa pasi mingi te na ndenge nini peut-être aussi toyibani ndenge biso kotambolaka. Projet Pioka ezali na bisu banso tozali awa na kati na motima toki papa nani nkamba ezali mboka na bisu pamba te tata na bisu abandaki mosala esika wana donc ezali nde base na bisu biso nyonso tuba kimbangise miso na bisu etali na nkamba balutte ekozalaka na bato mosusu bato na songi pamba te tango totunga du temple eh bien heureusement que ba représentants régionaux na biso bazali courageux soko mingi nde bakoyaka te mpona nini bazali trop influencés par bato wana bakolingaka biso te bakoloba na bango ete attention pourquoi vous allez toujours donner l'argent en Kamba, on est en train de construire et chez vous vous ne faites absolument rien. Mais ngai napesaka exemple na ngai tango tozalaki na colonie scolaire de Boma chaque semaine tozalaki kopesa 6 francs, c'est-à-dire lundi 1 franc, mardi 1 franc, mercredi 1 franc, jeudi 1 franc, vendredi 1 franc, samedi 1 franc, donc 6 francs par semaine tozalaki kopesa mpona nini makabo ya papa mwana classe na tango na biso 1 franc c'était une grande valeur parce que au suma costume soko pesi 24 francs on a dit costume donc 6 francs banda 1934 ngana kontak na classe te na bobi na ngana classe toujours 6 francs chaque semaine wana Kamba totia courant ndenge makambo masima luvamiawa kuyamba bapaya ebele ezali likambo moko munene malamu nde tozala na sécurité au point de vue énergie électrique yango na nde bilakisaki biso 447 600 zaïr
et en francs CFA 849 950 francs CFA. Zaïre 447 600 Zaïre. Donc, en CFA, le franc CFA 849 950. Donc les deux frères, on n'a pas fait, mais nous avons, donc c'est Kinshasa n'a pas été averti malheureusement, puisque moi-même je ne me suis pas démené. Tandis qu'au Congo, c'était autre chose. Je sais très bien quand je vais repartir là-bas au Congo et que je vais répéter la même chose, je crois qu'on arrivera à faire de gros montants. Parce que franchement, ils ont été fortement attirés. Alors demain, je vais parler un peu ici, et la semaine prochaine, certainement, vous aurez tellement des échos favorables. Maintenant, quand nous aurons terminé la prière, nous allons essayer de manger malgré qu'il est tard. Projet Pioka, yango ndemo topesi biso occasion toya kokutana batata bamama tolungu na Congo, tolungu na Angola, tolungu na Zaïre. Tokongoli mo mosolo beli matamboli na yango mosala na yo mpe kosala démarrage na yango sala moindre difficulté. Topesi maboko nyonso to ebimisi eloko na bao tobimisi nano te pamba te espoir na biso ezali ete tokobimisa pambola yango po te kobisa mekano na yo. Tozali sûr et certain que ce projet de réussir, le pamba de bini bozali de boso. Ce que bini botini biso, pour exécuter, banata mwana réussite kozala. Yango na tosemi de bosala barrage na binu na bateau oyo ya kutia ka introduction ya mabe. Biso de tolingi de totowa. Kwa totowa ko sayonza bina biso solitaire. Tozangi vache mère, me batata ba mama tozalewa bangunde ba vache mère na yo nzambe na biso tikana nutobeka pamba tena kati na tapo tozali moko te akoko kuzana lekani sinde tukokuzana réalisation boyi lokola bino moko sana biso te bongisa pate tukokuzana mikano na bino kimia ndeza na biso bana milimu pe na biso na biso kimia na katela mukima biso kimia na Afrique Europe Amérique, Asie et Océanie. Bil mo ko zero tala kay si kabis to komi. To zali solo baloté, mais la réussite sera totale. Yango ne to zana espoir na yango na ko na tata mal père au centre. Amen. Merci. Wana ndenge papa Mfumalongo ndenge asengelaki bambongo na tina na projet Mpioka awa na kati na kamba ndenge tolandi na tango na mususu mbongo ya awa ezaki Zaïre na ba francs CFA na ba kwanza pe kuna na Angola. Me mbongo wana ndenge nini papa basengelaki yango bafongolaki buku batie buku wana bapapa bango nde bato liboso batiaki musolo de bato nyonso balandaki mpona kotia musolo. Alors papa likanisi na bango ezalaki Mpioka soki esalemi e basosiété esalami na basosiété wana motuna banani bakosala na basosiété wana biso bandimi bon na ntango wana biso bandimi na suka sanza bapesi biso mwa quelque chose. Est-ce que ekozala mpasi ete toyebi ete dime ekozangaka te soki bayebisi biso ke a partir ya kuna ya comptabilité te na finance baza kolongola dime na biso kuna ekozala ya mpasi to malamu malamu. Esika wana papa Mfumalongo aki kozwila exemple tango bango bazalaki na colonie scolaire et que colonie nyonso
faut amema 1 franc wana ndenge baza koyebisa bango ya papa donc banda lundi ti samedi ndenge ye moko alobeli yango donc ndenge alobi asali calcul na poso mobimba donc faut 6 francs mais ye aza mwana classe mais c'était obligatoire et tant tozosala na kati na société biso nyonso toza bandimi soki bikateli eye à partir ya pay na biso balongoli bikateli mabe to malamu eza malamu tokoyima te donc esika wana bapapa balobaki soki basociété esalami bantinsani ekodimine ekozala nango me ekodimine eza boye te donc souci ya bapapa nde esalaki ndenge wana mais sikoyo soki moto aza mondimi te aza engagé na société wana etango bazokata ndenge wana esika akoyima te akoki koyima koforme ye toza bapaster de foka toforme fo ekozala nango ya mingi te bazokataka moke ndenge wana mpe na malembe lingomba eza kotongama wana ekobanda kozala kaka suka sanza balongoli mwa moke bikateli ezali apartir ya biso tozosalaka na société moye odiscute eza te wana esengo te kaka mobeko sikoyo yango nde tozokomona eke papa simoki mbangu kiangani azongisili biso likambo yango ndenge asengi na biso bakulutu $5 na bana mike $1 ndenge ye moko alobeli yango bientôt bakopesa biso banimero ya compte oyo tobana kotia mbongo wana oyo mpe bazokotinda deja bazomona deja ke fo topesa bazopesa deja e biso oyo tozozwa yango malamu tozala honnête ya kokomisa yango esika esengeli po ete misala na ye ekende liboso avant traînage ezala lisusu te oyo ye moko alobaki ete 1000 pata kozongaka nsima te eza boye te biso nyonso tolanda likambo yango ndenge papa aza kosengela yango ndenge papa apesi biso badate lelo ezali ijiki titani na biso le 15 donc dimanche koreki malamu tozala bana botosi biso mpe batambolisi bapaster ndenge papa azopesa badate ndenge wana tokangela bana mitema te tofongola tosala appui mpe date mosusu oyo ekochange ya biso batata tinsani la biso ilinga kozala ya le 27 février oyo mais c'est trop proche na le 1er ndenge papa le 1er mars ndenge papa asengi tinsani ya retour apaki na afki donc yango mokonzi apaki amoni ke tozongisa moke nsima donc koloba ete ntinsani ya apaki ekomi na le 20 février oyo le 20 po ete tozwa lisusu nzela quelques jours wana tokoma na fin du mois et le 1er mars wana ekomi lisusu afki na apaki po ezala te ke le 27 biso batata tozala na réseau te topoli lisusu po ete topesaki le 27 eza boye te yango esalami nango ka le 20 février oyo tinsani ya biso batata ndenge papa azopesela biso programme
na mokolo wana soki eza ntintani na biso topesa maboko tosala mpenza maboko apaki oyo bamama bazopesa biso maboko na bantintani na biso bamisusu bapesaka bamama oyo topesilaka bango te bandimaka te bon na lotomo tata molimo santu oyo ngai nazalaki nango na telemi nanu wana topesi nzela na batata paster papa Elebe, papa Kabemba, papa Ndungi na papa Sylvain Spe boleka comme ça makambo oyo tolobeli toyoki papa kolo tenera alobi na tina na fête na ye toyoki pepe papa Fumalongo na tina na fête papa Kisolokele pe aye kobakisa likambo ya mpioka oyo toza nango lelo bino batata paster boleka po ete bodevelope po bamisusu tozolanda bamessage me tozocomprendre na biso te bapapa balingi nini yango papa azotiela biso batata paster na papa libre pe po ete boya kopesa biso bacommentaire na makambo nyonso oyo bapapa bapesi biso bacommentaire wana yango nde ekolendisa biso. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tozali kotanga chapitre oyo tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba apesaki biso mpo na ntina na mayema so toyuti kolanda lelo. Chapitre tokotanga ezali Esaïe chapitre 65 verset 21 kino na 25. Esaïe chapitre 65 verset 21 kino na 25. Etangeli ezali boye na komba tata mwana pe tata molimo santo. Bato na ngai bakotonga bandako na esengo nyonso mpo bayebi ete bango moko bato bakovanda na yango bakokona bilanga ya vinu na motema moko mpo bayebi ete bango moko bato bakolia mbuma na yango banguna bakoya lisusu kosepela na bandako na bango te bakoya lisusu kobikela na mbuma ya bilanga na bango te bato na ngai bakozala kowumela ndenge banzete ewumelaka bango moko bakozala kosepela na misala na bango bakozala komona mpasi ya pamba lisusu te mpe bana oyo bakobota bakokufa lisusu te pamba te bakozala bato na ngai nakozala kobenisa bango na bana na bango nakopesa bango eyano liboso ete babenga ngai ntango bakosilisa nano mabondeli te nakokokisa yango mbwa ya zamba na mwana meme bakobanda kolia esika moko tambo na ngombe bakobanda kolia matiti ndenge moko nyoka ekobanda kolia bobele poussière bakosala mabe te to mobulu na ngomba na ngai ya bosantu na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo batata bamama nayebi te ntango papa akopesaka biso bashapitre biso totangaka awa nayebi te biso mpe ntango tokomaka yango to tokomaka te esengeli tokomaka mpo te epai tokokende totangaka yango mpo te okoki koyeba mposa ya tata na yo
to posa ya tata molimo santo kati na biso la ndenge azali ko orienter ba chapitre na ye to moni ete to komi na virage munene na virage moko ya makasi nde apesi biso chapitre to kotanga Esaïe chapitre 65 verset 21 à 25 chapitre oyo ezali kotalisa biso ezali lokola vision prophétique emoneneli ezali kolakisa biso makambo nini ya malamu oyo ezali koya sima na mikolo ezali koya mikakatano ya masumu na biso makambo nyonso wana Nzambe abosani yango abwaki yango Nzambe alaki bomoi ya kitoko oyo emonani kati na misala ya minene oyo ekopesa biso mbuma kitoko misala go totagi yango tozali koyoka ndenge bapapa basili kolobela yango kuna na kati na babande me oyo pe ya biso ezali komonana banda to bandai kosala musée mémorial Nzanzalonga lelo tozana mpioka ezali kitoko tango moninga azali kosala azali kopesa mayele na ye azali kopesa biso mayabi ya minene esenge biso tozala makasi tosala ezali kolakisa biso ete mapamboli ya solo oyeke wuta na Nzambe ye moko ekoti kati na biso na nzela ya misala to ya elaka oyo ye azali kopesa biso toyebi biso moko tango tosalaka mobembo ya mbanza nsanda mokonzi abule mokonzi lingomba alobaki na biso ete mikolo ekoya banzembo ya mawa ekozala lisusu te toyebi yango to toyebi te papa apesaki biso eyano na mbanza apesaki biso orientation na mbanza nsanda ete mikolo ekoya banzembo ekozala esengo tobandi kobora sikoyo mayeye alakaki orientation ndenge apesaki ndenge azali kopesala esika tozali kokoma yango wana esengele biso na maboko na biso batata bamama ekokweya lokola na mbula te esengele na maboko na biso pe tolona tobokola totonga biso moko na maboko na biso mpote mosala oyo Nzambe azali kosenga biso yango ekokomonana tango mingi tozali kolotolobaka bilaka ezali kowumela sika boye lisese oyo bapesaki biso te soki okomi oza kokende na zando omoni poso ya koko elingi koba te zando esali nini ekomi penepene yango balobi akokomisa mikolo na biso molai lokola banzete ya bauba esalaka mobu nkoto moko leka kuna Nzambe alobi akokomisa bimoi na biso lolenge wana mosala na biso nyonso tokosimba na maboko ndenge bapesi biso programme soki tokolanda lolenge ya peseli yango tokotosa tokosalela tokolonga na yango ndenge alobaki na biso na Esaïe chapitre 1 verset 19 soki tokozala bana ya botosi tokolia malamu aloba na Nzambe yango ebandi kokoka na katikati na biso verset oyo ezali elaka oyo Nzambe apesaka biso mikolo na mikolo tosalaki bateme mosusu awa ete likolo ya sika pese ya sika ezali kokwita mpo ete mpasi ekozala lisusu kuna te tokokozonga na esika na biso ya yambo lokola tozalaki na Eden tolandi yango na kati na message ya papa makambo nyonso wana ekomonana na misala ya minene oyo lingomba azali kosalisa mpona kotalisa biso ete Nzambe azali kati na biso tango tozali kosala mosala wana tozali kolakisa monene ya tata molimo santu kati na biso tozali kolakisa pe kondima na biso misala les grands travaux ezali koconfirme foi na biso kondima na biso na nzela oyo ya bapapa balakisaki biso mpote bato ya mokili bayeba ete solo Nzambe basalaka ye na pasi te kasi basalaka Nzambe na esengo tango tozali kosalela Nzambe soki bandinga baye kotala biso batuni histoire ya papa Simon Kimongo babi toyokaka sango ya chaîne toyokaka sango ya boye soki toke na musée okolakisa bango bayaki kosambela me bamoni yango mpe na miso tango baye kosambela nsima yosenga na bango balia balala yango na banzanzalongo ezali kotongama basite ya minene eza kotongama ezali mpo ete
na nsima akosambela moto akozwa repos akolia akolala tozalaka biso nyonso na ndako ya nzambe na katikati ya losambo courant ekei biso nyonso tonyongaka me sika boye engagement na biso yango tozwaki depuis le 7 février kuna na mboka ya mpioka yango tobi ete mosala nyonso wana ezali kolakisa ete losambo esalama malamu losambo ekozala na complication te soki biloko nyonso oyo esengeli moto akokokisa mpo tasambela malamu yango ekozala mpo na lokomo ya molimo santu bikeke na bikeke misala minene oyo tozali kosala tozali kolakisa monene ya tata Simon Kimbangu tozali kosala publicité ya nguya ya nzambe mpe bisika bileki likolo oyo ezali kotombola kondima na biso bacroyant autant tozali kosala soki mbula ye oyo tokibi tokoti na temple ya monene toke koboma eza misala oyo biso moko tosala na kati ya maboko na biso misala oyo tozali kosala eza héritage tozali kotika mpo na bana na biso oyo boza koya nsima baya kokoka baya kovanda na pauvreté to na mikakatano oyo nzela oyo biso tolekaki yango tozali kobongisa misala minene mpo te bana na biso ntango bakoya na nsima bayeba te solo batata na biso basambelaki batikelaki biso nzela oyo tozali kosambela tomoni eke batata na biso basambelaki kaka te malgré bazalaki na mpasi ntango bakei na lowa batongaki ndako ya nzambe bakendeka kosambela te bavandi bazosambela butu na moi me batongaki ndako ya nzambe esika basololaki na papa Simon Kimbangu na ntango asekwaki na 1952 na Brazzaville batata na biso na Kinshasa bibubu na 1956 batongaki mpe temple ya liboso ya Lingomba ezali mpona nini mpona koconserve histoire mpona kolakisa na bana bazali koya ete solo nzambe avisita biso aya kati na biso yango nde toza kosala bisala wana mpo te ekomona na ntango na kala na 1959 le 24 décembre Lingomba ebimi libanda papa Diangela akangaki maboko te lokola Lingomba ebimi libanda alboya kaka toyembaka ntilo nzambe mikolo nyonso lo asangisaki elongo na bamusicien bakende kobeta babrike na lotendele nde baye kobanda kosala temple ya Matete na 1966 6 ans ya kobima na biso na colonisation totongi ndako nzambe ya Matete wana ni totongaki ole tosala mosala mosusu mpona tobongisaki te tosala bilamba kolata to basapato me tobandaki na ndako ya nzambe mpona kolakisa batata balingaki baconserve histoire yango tozali kolanda lelo na 81 nde totongi temple ya monene oyo tozala yango malgré pauvreté na biso yango wana batata bamama tokomi na ntango yango oyo batata bapesaki biso bilaka ete ntango tata na biso akoya akosala oyo biso tosalaki te akokokisela bino bilaka bayenake na nyungu na bango tata na ngai akoya kofuta yango ntango yango tozali kozela yango oyo kimbangismo ye ntango tozelaki yango oyo ye alobi na biso boye na Ag angai chapitre 2 verset 4 ele boyika mpiko bosala ngai nzambe na kozala na bino banda na chapitre tangi ya 65 abi ye akopesa biso elonga akotelema liboso biso soki tolandi aveuglement ndenge alobi elonga ekozala kati na biso me toyebi ke na se bazimbisi bazangi te ntango Nehemi atelemaki mpo asala misala botongi Yerusalemi bazimbisi bazalaki toyebi basanbalat bango nyonso na bakipe na ye bango misato batelemelaki bana Israel yango wana na Nehemi chapitre 2 verset 20 bayebisaki bango te biso tokosala nzambe akopesa biso lokumu akopesa biso succès elonga kasi bino bokozala bato pamba parce que boza na ntina te boza boyebi Yerusalemi te boza na souvenir ya Yerusalemi te boza pe na héritage moko ebomami na Yerusalemi te mais yo na ngai toyebi ete batata na biso banda koko na biso papa Simon Kimbangu bamama mwilu bango nyonso bayetotielaka motema bavandi awa na Yerusalemi yango na sango mosala Yerusalemi emonani esengeli totelema tostonga mpo te elonga ezali na ngambo na biso na telemi wana tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo
Merci Nkolo na komo na tata mwana tata molio mo centre. Na le 12 février 1989 nazalaki awa na Nkamba. Papa Diangenda tango ye aji maloba alobi boy. Alobi lelo le 12 février bana jeteki bazalaki kosala théâtre ya Première Guerre mondiale, mais nga nazalaki kolanda théâtre ya Première Guerre mondiale te. Nazalaki kokanisa mayebiso tozalaki kokangisa na 1910. Biso nyonso to tango tozalaki to kamwe. La papa compère la batu nyonso bi mais papa kulu tabotami na 1914. Papa Dialunga na 1916. Papa Diangenda na 1918. Mais papa lobi ye azalaki kokanisa kokanisa maye bango babongisaki bakangaki na 1910. Batata ba mama bandeko ba etozali awa na ba etozana musika likamo biso tozali na yango ezali likamo ba fabriquer awa na CT ezali nde likamo bilaka oye utaki na likolo ezali likambo etete bato bavandi ba fabriquer te ezali likambo utaki na likolo. Pona 1910 wana ndenge ya alobi alobaki yango ezalaki tango wana mioto monzoto ebimaki na ciel oyo na contrée oyo ya Kongo Mbangu. Mioto wana ebimaki njoto wana ebimaki ezali na livre monene ya plus de 700 pages. Tata Mokonjabule apesaki nga apretaki nga yango abitanga yango. Plus de 700 pages. Jésus à travers l'histoire. Ba savant batu minene ba komaki yango. Et puis ba buku ebele. Et yemoko papa Diangenda a komaki na livre vert oyo ya histoire de l'humanisme. À partir le 13 septembre 1910 monjoto wana ebimaki constellation d'étoiles. Yango nde ezali kolakisa tango yango ekobimi ndenge oyo ezalaki ya baroi mage ntango nkolo yesu ayaki mbala liboso ezali kolakisa ete bato bauti na likolo les êtres célestes basili kokita na se. Papa Diangenda a confirmé yango le 12 février 1989. Alobi biso tozalaki nga nazalaki kokanisa mais tozalaki kobongisa na 1910. Donc ezali programme ya likolo Yerusalem na siko biso tozali na yango. Bilaka oyo ndenge collègue atangi biso yango na kati na Bible ezali vision to makanisi ya bato awa na sete bautaki na yango na likolo. Bakangisaki yango na likolo baye kokita mpona kokokisa yango étape par étape awa na se mpona biso. Donc soki bauti na likolo monzoto wana ebimi yango nde ezali kolakisa ete bato bauti les êtres célestes bauti na likolo. Na Matthieu chapitre 2 verset 2 mage bazali kotuna où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Yangwana toye ko adorer. Donc, bango baye bakiti dans likolo royaume ya tata Nzambe, bokonzi ya tata Nzambe. Ndenge biso tomonaka de la ville tango ya zali ko telemisa tata Mokonjabule. Maya zali koloba, ezali blague te, azali koloba eloko moko ya credo ya monene. Nzambe asilaki koya, Nzambe azali kati na biso, yango ekomami na Apocalypse 21, ndenge ezali kuna ete, Nzambe akozala elongo na bato. Awa na Esaïe batangeli biso yango tolandi, akopangwisa mpisoli na misu na bango,
kolela ekozala lisusu te, kokakatana ekozala lisusu te. Yende azali kojalisa makambo ya sika. Et maintenant je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 2 jusqu'à 8. Nazali kosala makambo ya sika sikoyo. Yango na tolani na message ya papa Diange na lobi na biso clairement tolani yango biso nyonso. Moto mwindo auta wapi. Eloko nini tango papa Kimbangu aboti mwana na apese komo kisolokele. Eloko moko ebungaka mpe ye lisusu komonana. Ebungaka pona nini tosalaka mabe. Yango wana tobungisaki eloko wana Nzambe abomaki yango. Me ye kozongisa mela biso kisolokele. Ezali programme ya oyo te toza ko rappeler bino ya likolo aye kokita azongiseli biso yango ekoleka na nzela ya bolimbisi o biso toyaki kosenga tango yango eye kisolokele eloko ebungaki emonani biso sika boye tokosala nini efo tosala molende na nzela na botosi na nzela na kosenga bolimbisi ya kobongola mitema solo ya kokangana na ye ya koyoka liloba na ye esengo bazali koloba ya nzete ya vino kolosa alobi nga nazali nzete na vino bino nde bozali basakma bitapi biso nde kokangana na liloba na ye biso nde kotosa ye biso nde kotinama mpe kosalela yango nde ezali nde bisengo na biso yango nde bamemeli biso yango ndenge papa Diange na lobi dialonga c'est-à-dire ba promesse nyos ekokisameli biso bilaka oyo yango ezali kokokisama mpona bisengo na biso. Ça c'était et puis papa Diange na ye ko ajouter aya ajoutaki mokolo wana na ko rappeler nyonso te parce que ça pe na ba bande alobi soki nga nazalaka na mbongo mbe nasaleli papa kisolokele fete ya monene mpo na 5 mois bazalaki awa abongiseli biso makambo nyonso kuna na likolo te ekokende na biso na millennium na 1000 ans kuna mpo bango baye mpo na kobongisa nde bolamu na biso basi asilaki kobongisela biso nyonso nde yango wana soko nga nazalaka na mbongo me nasaleli papa kuloto papa kisolokele fete ya monene me nga naza na mbongo te me likambo te tala bolamu Nzambe amemeli biso batata bamama tala bolingo ya Nzambe kati na biso biso sika boye esengeli tozala bato na boyoki bato na botosi et na kati na 1910 wana elakisi ete Nzambe aye kolongola libota oyo ezalaki na bombo kopesa bango bonsomi kolo esatikaki elaka yango kuna na Luc chapitre 21 verset 24 mabota mibale ezalaki na kati na bombo na kati na mpasi notamment Israël et puis le peuple noir biso tata Kimbangu aye mpo ete azongisela biso tozala bonsomi yango nalobi yango na 1921 mwindo akokoma mondele mondele akokoma mwindo c'est-à-dire moto mwindo akozwa bonsomi akomisalela ye moko na mboka na ye et na 1947 papa Diange na ntango ye akei na Kinshasa alobi aletoba na mabondeli mpo Israël azwa nano indépendance et biso tokoya kozwa indépendance après na mois ya mai 1906 je ne me trompe pas le 14 mai 1948 Israël a joué indépendance biso ndenge ya lobaki 12 ans a précisé yango na nazali koloba programme oyo euta na likolo ezali na ba date na bango précise soko ya lobi na date boyo na période boyo bo sala boyo to sala yango to kokisa yango to welisa yango to lalisa yango te et na 72 ans après biso pe to yoko jouer indépendance otali
programme ya nzambe ndenge aza kokela me biso nde toyesika boye bokonzi na likolo ekolongola makuna ekopesamela libota mosu ekobimisa yango mbuma yango eye komonana epai na biso mpo na nini tozwi yelusaleme na sika ye moko nkolo yesu aye koloba papa kimbangu le 5 avril 1921 nkamba oyo ekomi ye yelusaleme ya sika. Programme ezala balonga, programme ezala musée, programme ezala mpioka, tokomi na mpioka. Programme oyo nyonso ezali ya botongi yelusaleme na sika. Po mabota manso bakoya awa na Yerusalem. Et na Isaïe chapitre 11 verset 10 tango biso tozalaki pe papa Diangena kuna na Brazzaville mutu atangaki texte wana papa Sumbe awa nga mutu natangaki yango à l'époque. Et tango biso tokeli lisusu na 5 mois na tata Mokonjabole papa Mokonjabole papa Simon Kimbangu kiangani kati na biso tosali pe 5 mois kuna na Brazzaville abetelaki 7 na chapitre OP ya Isaïe chapitre 10. Et puis kuna pe alobaki makamu ya sasila nzete katanaki mais oyo etape bibi esika ye etape wana sasila wana akovanda esika wana kozala esika ya nkembo botanga yango na Isaïe chapitre 11 verset 10 ekozala esika ya nkembo pe ya lokumu pe ye akozala bannière bendele yango biso toyemaka bendele etelemi bendele wana toyemaka yango awa ekomama na Bible ezali awa esika sasila kozala. Donc alobi na kobotama na 1910 alobi na kobotama na 1951 yende azali kati na biso elongo esika ya kozala ekozala esika ya lokumu pe ya nkembo pe mabota manso ya mokili mobimba bakoya esika na ye yende akopesa kimia yende akopesa mibeko yende akobongisa yende akozala arbitre na banation nyonso to bakozala na bitumba yende akopesa etamboli ya sika na kati na mokili yango biso tozali nango yango soko ye atelemi toyemaka nzembo wana bendele lotale bandele to yango nde biso toyemaka yango ekomama na kati na Bible. Il sera la bannière des peuples mokili mobimba bakomona ye bendele esika ya kozala esika ya nkembo nde Yerusaleme na sika yango oyo yango na batata ba mama tozali mwa mingi tokokenda na musika te esika biso tokomi ezali esika oyo tozali na yango na mpioka tokoloba kamoke kaka wana na mpioka ba société oyo boyoke te ba société bakoya bakosala ezali likamu ya boyete na Kinshasa. Il y avait une réception, une réception à laquelle j'ai participé personnellement. Tozalaka bato 7, 5 bakena, moko azali kuna na dissidence engana tikale awa. Tozali ba témoin na société wana. Ba milliardaire réception ezalaki na ndako ya tapi mir. Ba milliardaire ba wutaki na mokili mobimba. Ndeko azali kuna azako yoka azako yeba makamonga na zopa nyonso to bazali suste kabiso mibale de totikale et ba milliardaire wana ba sangana kikuna papa bengi alobi papa levez-vous m'accompagner je l'ai accompagné papa Nomalanda zalaki ye moko tata Mokonjabole mama Bibi mama Doneta et directeur à protocole na ye Nomalanda à l'époque et bisoto kera ikuna na papa Bena, bien sûr, c'est l'histoire, il faut que je cite son nom. Bon, papa Bobé, wana on surtout bazati bisoka bimbale totikali. Na réception wana batata ba mama, il faut mona ke bazu bazana kata mokili. Et bazu wana na kati na bango, na tanga banko moté pour par discrétion, okomona moto moko na kati na bango, il a plus de 82 milliards argent de poche. Il y a société hein, argent de poche. Capable de financer le budget de l'État en Afrique. Il y a une poche.
E bato wana ntango biso tokomi na dîner tozolia mais kolia ezali lokola ndenge tomonaka balopele na la mer awa te non biloko epai molongo ya bandeke molongo ya banyama molongo ya mbisi molongo ya légumes bazwi des milliardaires motuna na bango balobi son éminence papa Diangenda bozwi oyo nyonso yo nde moto opesi biso yango wana biso toye mpo ete tozongisela yo yango mpo otonga mosala oyo yo ozali na kati na yango biso esika nazalaki tosutuku tobi donc biso tozokemba awa papa aza apesa bozwi ya boye na bato. Oh, papa! Ndenge kaka ya azali wana. Toza kobenga mvwama kosakana te. Nyonso eza na yawo. Ndenge ya avanda. Benga mvwama kosakana te. Soki nga naza koloba na bino, c'est la dernière chance de l'homme noir. Je ne fais pas des aventures. Non, loba na bino ya solo. Yende, mvwama. Alobi, biso toye papa. Onyo sokolia ya boy ngakutu nakamatika mwa musuni moko na mwa makema moko na Amerika kolia tala muta mesana na mpasi bani na bani kopé mwa babilia allez biso to sa kosta mais papa la réponse na lobi tango nano ekokite tango wana tozala te oya kozala na biso akosala bino signe nde bino bokosala nini bokoya tango yango yo te tango yango nde yende akoya yende mokokisi na belaka batata ba mama nde tozalaki wana exemple ebele mais batata ba mama tozala na mukuse bana na botosi soko ye alobi na biso toti na mandenge kaka mama Marie alobaki na bayekoli na ye manso ya koloba na bino bosala nini bosala botosa nyonso ezepa na ye mapamboli na biso ezepa na ye na l'an 2000, l'an 2000, oui, c'est juste. Avant papa Mfumamba Nzakenda. Papa Mokonjabo, papa Mfumamba Nza abeginga. Alobi tonganda kuna mama mwilu. Mais pesi délai. Délai et rosalaka nini 8 mois tonganda kuwana. Mais le 27 avril 2001 t. To bundi etumba pona kotonga ndako wana bref oya résidence à mama Mwilu na baninga tango to sali yango toye kokoma le 17 février tango to komi le 17 février papa Mfumamba Nza ye kotala ndako esalaki na niveau ya lento atali esika mozole na mama Mwilu tango ya zalaki na ngome kitsuka atali kuna apesi libondeli te esili alobi oyo etikali botikala kosilisa yango yake le 18 tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani aye kaka na esika wana ya papa Dialongana ati makolo na ye atali lisusu kaka na même direction apesi libondeli na ye Tiesili, ndako esili, à la date prévue, le 27 avril et le 28, aye ko sala yango inauguration. Mais mokolo ya inauguration wana, soki tozoloba ke mapamboli na biso ko bonga na biso, ndenge batangele na biso na Bible, ezali na maboko na ye. Toye, tomoni ke papa Mfumamba Nza mutu akokende kofungola ndako wana. Tango biso tokomi, tata mokonzi abule afukami liboso na papa Dialongana nazalaki na oyo azalaki
parce que ya papa Mfuma Mbanza oyo nani oyo papa Kayombo esika ya azali azokolandanga papa Kayombo na ngai papa Mokonzi Abule oyo azali kati na biso yo moto akokena ye te ezali lisusu ngai te ezali yo moto akokena ti papa alobi papa Mokonzi Abule alobi bon d'accord papa ngai naza kokena ati maboko ne ngai naza kotala sika boye ngai naza kokanisa te ye akopesa ye mai ndenge biso tosalaka akamati mai ya nkamba apesi ye mpo akena natala boye j'ai eu la chair de poule papa Mfuma Mbanza asopeli ye soyi na maboko epai na biso soko basopeli yo soyi na maboko elingi kolakisa nini batikeli yo mapamboli na biso kobonga na biso na maboko et puis papa Kayombo aza koloba nanga papa elebe yo moko moni po bino bozalaka ntembe mingi ngai nazali awa ye moto apesaki nga conseil leçon nzambe ayebi esika ye azali e na suka papa akenaki koinaugure ndako wana atikala na bafongola te kino na mokolo mwalelo lipamboli na biso kobonga na biso batata bamama moto akosa yo te ezali na maboko ya tata Simon Kimbangu Kianga na nkomo na tata mwana tata Molimo Mosantu na telemi wana Yave nzambi tukumweni vavwendi papa le kaminu kebe tulibisadi byako ndimila bana na yoba vandia wakebiso tozaba yomemaki na mboka na yona lola potu yako pesio maboko papa ya solo tango memibiso toke komona mpioka tomoni deja ke tangu ya kusepela imona ni papa odute pona mwana na yo moko te awa batata bazalaki koyebisa biso ke bokoteka bilamba papa nanu toteki na biso bilamba te meti tovandi boye toza kolia na makasi na yo toza kolata na makasi na yo papa ozali deja na bosepeli na ntina na batambulisi ya bamouvement makambo bachef ya bamouvement na niveau général basali papa esepelisi yo nzambe oduti lisusu pona bana na yo te tokosala maso kutinda biso papa eske biso tozana bozwi ya biso moko soki tozana bomoi kasi kado opesi biso papa tala ndenge passage biblique yebisi biso ke soki bokotosanga bokozala na bomoi molai lokola nzete meme baoba papa bisika na vandaki po tozana mobeko kekubina te nzambe na biso kopesa biso bomoi lokola baoba biso papa tinda biso tosala kasi tozana makambo ya kusenga epai na yo papa pona barrage nyonso kusenga bana na tokopesa ndenge tosangani awa na bazana poto baza kolanda papa osenge loko ezanga kumona na iske zalaka ndenge tovandi awa bibi uti poto na mangomba mansu na Afrika biloko tozana byango awa ezate surtout yekobongisa plafond ya temple te papa biso bana tuzosala tondimi tosala mayoko tinda biso tomoni ke ya solo evangile ekosite ke nzambe oya kele biloko binji tokozala na yelongo kasi yo wana papa fongolela nde biso bana na yo peut-être que papa yo zako dute ke soki tozwi mbongo tokima yo te tokokima te papa ya solo tokokima te tomesani kopesa lokumu na yo yo nzambe na biso kasi yo pe kopesa nzela te ke liwa emema biso tozala na yo kaka
tokotinda mbongo na bisika nyonso ndengo lobeli yango. D'ailleurs ba chef de mouvement ba mususu baza sérieux papa. Peut-être na biso côté na biso ba pasteur komona que batu ya deux temps un temps bazali. Mais ba mouvement papa ba mikabi epai na yo. Oyo lobi ekusalema. Eza ya solo papa. Eloko nini papa ozanga kozwa na biso. Ce que tu as senti, papa. Nous sommes reconnaissants. Donc, papa, et loko tokosenga papa tala yango oyo. Longo la biso makanisi ya mabe ya influence. Papa, oyo longo libela. Papa longo la biso pe négligence. Papa soko longo biso biloko wan. Même na longa kuna papa oko sepela misala batu bakosala kuna na longa kuna eloko kaka mutu moko te ameka kukanisa kazana mayele biso papa tokolanda yo ndengo tindi biso aveuglement papa tokobila yo aveuglement kasi papa na kuyaya papa kisolokele pesa nzele tosenga likambo epai na yo papa. Kanisila ba célibataire bazwa nzele ya misala. Kanisila ba célibataire kozwa nzele ya kobala. Kanisila ba ibabali papa babota. Soko salili biso bongo papa toko kima yote toko koba kusalela yo kaka nzambe na biso. Papa pesa biso mitema oyo pesi na bandeko na biso bana bandrundu. Papa bandeko na biso ya bandundu bakoti si biso classe. Soki ba province nyonso tomeka kuambwate bapa ya bandeko na biso ya bandundu. Papa lingombe kotonga manalombangu. Papa kanisila biso ko yaya papa kisolokele alongo la chômage. Po yende ministre azalaki kopesa batu misalate. Papa boyoka na bien bino mibale. Po biso tokosala nyonso kosenga. Papa tala papa sirbense ndenga vandia wa aza kosepilisa yo papa. Mayele oyo bana bandundu babandi kosalela bongo biso ba mususu biso nde baloka ke tokosala te. Nzambe na biso bana ya poto bazwa mikanda, bana ya poto bazwa misala. Biso sika utakozela lokola balobi ke to bande kopesa mbo ngai ndenge na vandi boy papa. Même na konti ya apaki tokutana kina papa Simba papa ya kuna na kabine yetango azoko pesa mbongo ya apaki ngape na pesi koloba teke pona vandi na nkamba nazali lumpe ni proletaire mena kusenga meme na mwana ya korali ke kabila ngana zana nzengolo bakopesa gato bakopesa te. Donc vraiment papa koyaya papa kisolokele bo pesa biso maituza kusenga bino na kombo na tata na mwana mulimo santo. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo na pesi merci na papa pona kopesa nganzela ya kopesa témoignage. Papa yo olobaki boye témoin ya nzambe aza mutu et témoin ya mutu azali nzambe. Ngai nazalaki témoin na ba makambo mususu mais pona yebisa na bandeko na ngai oyo bazobeta maboko oyo eza Jeune Afrique 135 yoka makambo bakomaki awa mai 1980
Zaïre, Congo, Kenya, Gabon, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Le Christ lui-même est africain, affirme Jean-Paul II, et Dieu est noir, encourageant les Africains à rechercher leur authenticité. Donc, Yeyo, Jean-Paul II. Alobi na biso, toluka, bon koko na biso, bon koko. Cherchez votre authenticité. Donc, bon koko na biso. Yango wana, ndenge batangili biso na Bible. Ba projet nyonso oyo papa sali, soki totali, ezali ba projet, soki azali nzambe te, eza ba projet ya l'État. Muta sala kango. Mais biso ba l'église kimbangiste, une église qui est partie du néant, de la persécution. Et ezako bimisabilo kandengo wana, ezako kamo, eza miracle. Donc batata na ba mama. Bible na Psaume 127 azako tuna boye. Nani asalaka nyonso mutuna. Soki Yawe atonginda kote, bazali kosala mosala ya pamba. Ndenge babiloko nyonso tu oyo toza kosala na mpioka na longa na partout. Nzambe soki atelemi te tokokoka na biso te. Mais nini eza kolakisa biso ke toza na Nzambe? Papa, na 2002 na ya kozwa yo tokendeki na Brazzaville. Towuti na Pointe Noire. Na kati ya voiture toza kokende. Yo ozwaki position ya boye. Position peni oyo papa Diangenda asalaki accident na le 29 juillet. Yo ngana zalaki liboso, yo ovandi sima. Na mama na ba protocole na sima camion. Papa olobaki boye. Tata Molimo Mosanto azali kotambola. Mais ezangi ye mutu. Toko kende na Angola poto cha mutu. Mais yo mtoza kotambusa ye yo papa libre. Na baluki na tali yo. Otuna kinga mutuna. Me wana e abiso mibale. To longwe na Brazzaville, na Pointe Noire. To yego koma na Brazzaville. Olobi, papa libre yo. Comme nzela le nord yibiangote. To zwa protocole ngabite papa. Le Congolais surtout na yibiango. To komi nango. Avant to koma nango. To komi sika ekota Monseigneur. Otuni, likambo nini elekaki awa. Ngana lobi na 1967. Ba musicien na papa Diangenda to salaka tourner ko tombola maboko, même livre ngo nazala ngo kuna ko tombola maboko. Mais tangu to komi awa mama ana tumbaka zamba mama na. Donc papa Diangenda lobi soki bobomi moto oyo te bino ba musicien na ko pesa bino etumba, alors que mutu mususu mtasala kiango. Maintenant to landi moto ango to bomi. Yo le bien après bo salaki nini? Après to telemaki mais na likolo kuna ba lion bazalaki ozala kuna. Donc président ya biso ya liboso ya Congo azalaki ndiko bonde la kuna. Yo o telemi ozui même position. Nga oyo comme deuxième fois oyo. O lobby papa libre. Ba délégation ba lekaka ba kende. To ako kende Gamboma. To komi na Gamboma. Tokuti tata moko azalaki ka kozela yo. Tangu yo komi, toyeko benga yo, kombo kaka mte sotenga me, ba foto na zanango, etikali na ngombe kinso, na epana zolala. Alobi boye. Papa, na sepeli ya komona yo. Yo tunye nini kaka? Ni yo, ngai na faire traverser la Nkeni, en 1958, alors que en 1958,
ni ntango wana papa Diangenda akendeki pour la première fois oyo akendeki komona lion alinga kolia papa anga Antoine yo lobi ngai yangana te nga na botami kaka na 50 ya habité ezali yo papa tango na nga maintenant ekoki tika nga na kende nga nazalaki pe wana papa nazalaki wana tolongo wana toke na roi de Mbaya tolingaki tokende kotala roi Makoko pona makambo ya kunzulu toke epai ya roi de Mbaya tango tokomi kuna roi azalaki na kati ya ndako biso tofandi yo lobi nanga non papa libe kofanda wate yo fandi la boy mais papa tukoki kozala lignema moko te zala bongo tofandi tomoni roi abimi mais likambo moko tomonaki protocole na ye oyo aza komema roi surveiller ki mbangise alati uniforme ki mbangise na bere tout yo lobi papa libe tala mutu na yo nga papa ngam na kulakisa yo ye obe yo mdu kulakisa nga ye après roi alobi boye ngai na yebi tata na yo ngai na yebi batata na yo mais yo na yebi yo bien te yo lobi te nga nazali petit fils habité awa na ngai mvula enokaka lisusu te soki onokisi mvula awa kuna nde na kundima yo na kopesa yo mbote papa otuni papa libre boni nga mais papa ya sengi alors nakanisi makambo oyo papa Diangenda akende konokisa mvula na Israël ale yo lobi ngai pete ngai na kosenga pepa epa tata ale to bondela na tango bondeli papa donc nuage munene na mopepe jo mali mutazali ko filmer biso bon donc olobi loba na ba dirigeant ba kote na camion ba kende pamba te mvula wana eza ko ya biso te mais lokola tozali ba négligent ndenge ba lobi kuna ba dirigeant bazo yemba ka nzembo papa to kimi na komema ba cassette ngo so toke Braza to kimi na kokima po to kota na voiture tango to kote na voiture to kei mvule tikali ko noka bango nyonso to ba dirigeant ba polaki et fièvre zu bango yo lobi na kovanda su na gambo mate allez to continuer sur Brazzaville to duizu ba valise to tena kati ya ba camiole to ke mais na bunzambe na yo otali na sima bana ba poli papa osalaki nini colonel Ndudi azalaki na kamwa voiture na ye ya moke alors pine et toboki mais pona ko fungula mwa ba bulo ya mikeboye to lembani ba camion ya minene ye ba jubi benela bango baza ko tchaboye eza ko fungana te kino voiture camion wana ba dirigeant tango monani alors ni bulo wana efungwani papa bongo lelo ndenge toza ko lobaka ndenge bandeko balobi papa mais siko vandi wana soko kosoli kaka ya pamba biso to bongi vraiment bandeko na ngai koso kaka ya papa ndenge bavandi wana eza su makambo ko bomba te buki tango akufi nga moko témoin tango buki akufi papa ya lunga na atindaki papa Mfuma Mbanza papa Mbenza André aye na Brazzaville mais bus wuti na talangai azaki mbangise te alobi baki mbangise bazali awate baki nkolo Jésus aye na plateau de 15 ans Jésus aye kuna bokende mais Jésus nani mais Bible a commis bien que bakozala libela yangwana papa na kunoka mingi te bandeko bazoloba ke tokomaki te tokomaki oyo histoire nyonso tu ya papa kisolokele na ba compagnie oyo papa Nsonganzila lobi tout ezali awa mais biso bakimbangisi tolingi na biso kotanga te tolingaka ba photo yangwana papa nakopesa micro na muninga na ngai
ndenge toza kosengela papa komema biso musika te na 3 quarts ata quart moko pesa biso ata mwa ndambu pour que tozala na makasi ya suka yango oyo papa Diangenda alobaki na ngai na 82 et na 86 tokendaka na Kunzulu alobi boye tangu tata koya iyam ta kolongola bino bande noire mais bande wana lokola nano elongwete yango wana bana baza kosala boye omone papa donc banzoto na bino akozongisa ngo lokola jeune à 20 ans mais yo bengaki ngai awa awa na ndako oyo na kati ya laiswa mbataka kotiaki nga boye tala na komo kokisa 80 ans bientôt papa Kimbangiso ye maso ndenge baza koloba eza na papa eza su makambo kobomba te papa salisa biso tokosala nyonso tu oyo yo kosenga nous sommes derrière vous na silisi bongo na komba tata mwana pe tata Molimo Centre. Merci ya wepona maloba na kombo na tata mwana pe Molimo Centre. Likambo esangisi biso awa ezali ya monene ezali ya bilaka ya yo Nzambe na biso ndenge passage biblique opesaki biso ya Isaïe 65 verset 21 à 25 mais soki tokene bandele na verset 1 tina mwase kuna ezali koloba ete Nzambe ye moko aye komilakisa na bato balukaki ye te. Epi kuna na se lisusu lobi bato yo bazalaki na kombo ya Nzambe te me Nzambe bazwi kombo ya Nzambe. Sadi tokomi libota ya Nzambe. E kuna ezalaki na bayuda likambo ya Yerusalemu. Curieusement awa na nkamba ndenge yo moko lobaka na biso le 5 avril 1921 kolo yiso na 0h baye kosolna tata Kimbangu poeta banda mosala pe alobi lobi banda mosala le 6 avril 1921 banda lelo yebete nkamba ekomi Yerusalemu ya sika. Donc likambo yo batangeli biso ezalaki na Yerusalemu ya kala lelo ekomi pa na biso. Et kolo yiso sali remise reprise na papa Simon Kimbangu na yomoko. Tata Kimbangu akitisi bango basato babule. Papa Kisolokele, papa Dialongana, papa Diangenda. Yo wana kaka papa Diangenda, yo wana papa Simon Kimbangu. E na kati ya program oye fandisi biso ya mpioka oyo lobi opesi obani na slogan mpioko ye. Ezali message monene. Kimbangisu moye. Introduction na yoke mpioka oye. Donc elingi kolagisete bolamo na biso eko uta kuna. Ndenge papa Songianzila, papa conseil direct, alobaki na biso mokolo na lancement officiel ya misala ya mpioka. Ke ko bimisa ba société ebele. Et ezali projet ya papa Kisolokele Nzambe tata pona bolamo ya jeunesse. Et ba jeune ezali biso nyonso na kata lingomba ndenge bote ya kabiso. Donc elingi kolobete tango nango ekoki. Et kamba ko kamwa to moni otondi samaki ne sengo na mpioka pe o diriger musique. Elingi kolobo mona ki mosika pe likambo yango ekoki sami. Eloko epesaki nga esengo lisusu témoignage ya papa Songianzila bibliothèque na biso ordinateur na badate na makambo nyonso akanga yango makasi alobi batata bayebisaki ye tango yaya na yo akokoma mokonzi ya lingomba nde okobimisa makambo oyo e bana bazali ebele bayaya bazali ebele ndenge nini kaka yo donc elingi kolobete yo nde moponami yonde mokokisi ya bilaka eko Kimbangisu moye yonde mokokisi ya bilaka
likambo kokamwa likambo yango projet ya papa kisolokele kaka yo mpe moto oye kokokisa yango epuis na sanza na ye ya février donc ezali significatif yango papa ndenge yo osengi mbongo biso bana na yo mitema ezali ya kofongwama ndenge bandeko balobi yonso eza na maboko na yo fongola ta moke mbongo esopana na maboko ya bandimi na yo po ete crise ekomi makasi toyebi ete ezali basigne dete eloba yo moko me mpo na bana na yo basengi ofongola ta moke po ete meme bapotre baza kosenga epai ya nkolo yesu ye moko nkolo yesu alobi senga bakopesa beta porte bakofongola luka okomona kasi biso bana tosenge epai yo tata tolandaka na libondeli na yo olobaka ete soki mwana asengi lipa tata apesaka libanga te soki mwana asengi mbisi ya mai tata apesaka nyoka te kasi pesa biso bozwi pesa biso bolamu papa nyonso ezali na maboko na yo tala volonté oyo bakimbangisi tokomi na yango epuis na ntango crise ekomi makasi etango mpe bana na yo bazolakisaka balingi yo bazali nsima na yo ebongo okangela biso motema mpo na nini ya solo ntango ozalaki na nzota papa Diangenda ozalaki na raison ya koloba soki tosengi na bamindele to na bato mosusu tokoperdre pouvoir spirituel toza nango mpo balobaka na français c'est lui qui paye commande c'est lui qui donne commande moto azopesa yo azozwa yo en charge aza na pouvoir sur yo nyonso akoloba na yo okosala yango mpo na kobatela eloko na biso ya molimo papa Diangenda ntango ozalaki na nzoto ya papa Diangenda olandaki idéologie oyo papa Simon Kimbangu yo moko na 20 yo otikaki ntango batunaki yo eske ozelingi kosala lingombo oza na mbongo lobaki naza na nga na mbongo te me kasi nazali na bato bato na yo nde mbongo na yo yango nde ezopesa valeur na lingombo ya kimbangiste moto mwaya monela biso eza te yango yo mpe otyeli biso motema yango papa pambola fongola po ete ewumela te tokokisa posa no ndenge osengi tokopesa nakanisi po ete tokende mosika mingi te pouvoir nyonso ezali epa na yo papa ntango ekoki mpo na projet mpioka yango ekofongola basosiete makambo ebele ekopesa misala ekolongwa kuna ekende esika mosusu ekobota mpe makambo ebele mpo na bolamu na biso tokokelela lisusu eloko te yango lokola ntango ekoki papa fongola mpo nguya nyonso pouvoir nyonso mvoala lolendo batata batikaki epa na yo donc eloko ezangi ezali te eloba papa libre kosola kaka moke bana basepela na kombo ya tata mwana mpe molimo sango Merci batata pasteur parfois batikala na likambo bosilisi obo banda kolakisa misapi na klasi soki mwana alakisi mosapi elakisi ete na kombo na tata mwana tata molio mosanto papa lobi le 11 lobi ezali le 11 février na 1990 allez papa babongisaki pour na 1989 Monseigneur Desmond Tutu asengai kuna na asololaki na papa Diangenda na foni asengaki tango ye asengaki olobaki l'année prochaine na même période Nelson Mandela kobima na prison et effectivement alingaki abima le 13 février abité soko abimi après papa Kolutu nani akomema charge yangwana bobongisi na molimo abimi le 11 et le 12 kobotama ya papa Kisoloke donc lobi le 11 abimaki na prison et
le 27 avril, nde ezalaki na data mama mwilu élection et Salamaki a comme premier président de l'Afrique du Sud multiracial. Les lopet ozali le 10, lobi le 11. Na maïnion surtout baninga to senya wa papa. Salisa biso mpo ete lobi le 11. Tobima na esika oyo ya pasi tokota na bisika ya esengo. Na komo na tata mwana tata molio moson. Merci papa pasteur. Kasi atango wana na 1989 ezalaki nde ba Croix Rouge bato basenga kapa papa yangenda sorti ya Mandela. Et papa yangenda pesaki réponse que nous sommes d'accord. Mais après, pour l'année alobaki après. Merci papa. Alobi alobaki et après. Alobaki yango lisusu pe na Namibie. Namibie a reçu indépendance le 21 mars. Namibie a reçu indépendance le 22 Kobotama. Ya papa dernier anniversaire. Pe alobaki likamo après. Azako loba likamo après. Et likamo après. Réponse ya likamo na après. Et pe samelaki le 12 septembre l'an 2004 na kuna na Lotendel. Tata mokonjabule papa Simon Kimbango kiangani ye wana. Yende moto atuna ki moto na wana. Likamo na bino etiamaki likolo ya motalaka. Bambwa bakolia yango te kino tokoya kokitisa yango to pesa. Mais apesaki nzembo kuna na Lotendel. Je me rappelle le 12 septembre 2004. Nzembo wana mama yomuto yemaka makama nzembo. Eba tata eba mama ngonza kalozeko. Mama yako yemisa nzembo wana. Et c'est très important motuna ya papa wana. Eba tata eba mama ngonza kaluzeko. Eba mbuta eba leke ngonza kaluzeko. Mbidia mpasi ya lumwe nene kaluzeko. Nganani walukudidi. Zozonga nguza toto wa usuka sezisuka ngunza kaluzeko. Mbidia mpasi ya lumwe nene kaluzeko. Manani walukudidi. Zozonga nguza toto wa usuka sezisuka ngunza kaluzeko. Tango papa ayebisi nzembo wana na Lotendele, papa moni tolandaka yo te banda tozolanda. Le zalaki kuna na Lotendele. Tango yebisi nzembo wana otonaki motuna. Babi bango bayebaki yete. Est-ce que bino bakimangiste boyebi ou bien boyebi yete? Biso topesaki réponse était toyebi yo. Na mokolo mwalelo toyebi ou bien toyebi yete? Donc makamu ya après ezali susute. Makamu ya après abu o po toyebi ye. Na nkomo na tata mwana tata molio moson. Merci papa, Mokana Nzambe. Je crois bien 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Et l'objet était Nzambe akosala kapona na kondima pe pona na bisote ma sala kango pona lokumu ya komo na ye. Bato nyonso bayebi ke Nzambe molimo santo asi akita azali katela biso na nse na Yerusalem asika. Sala tata poto mokili mwa yeba to zali nza. Na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Merci, Troui Gozonga, Nabiso Batata Pasteur.
yango biso totelemi kaka na esika pa ya papa Simoki Mbangu Nkiangani ete ndenge aza koteya biso tozala bana ya botosi totosa kaka mai oyo ndenge ye azali kotinda biso mpe lelo oyo toza na rencontre ndenge papa Ndungi akumisi bandeko na biso ya Grand Bandundu bango nde bazosala pakebo mpe lelo mpe tokumisi bana ya Grand Équateur bavolontaire tokelelaki mabanga bakotaki ngunda mpona mabanga me totali ndenge bayesopi mabanga wana kuna na Concaser Grand Équateur oye na mai esili to eza nani eza nani ebele na mai papa Saisa yaza wana ye kapita ayete donc sika sikoyo kayasi eza kolukama mingi ndenge tosali molende kobimisa mabanga topesa mpe maboko po ete tobuka kayasi wana toyokani Grand Équateur Grand Bandundu oye luku yokena kukota na mazo bena kukota ve yokena kukota Grand Bandundu oye Grand Bandundu oye Grand Bandundu oye Tracteur du monde Grand Équateur oye Grand Équateur oye Grand Équateur oye Tata Molimo Santu papa Simoki Mbangu Nkiangani aza kotuna ngai etoko wana ya memorial kayasi ezokozanga ekosila te ekosila te etoko wana ekosila bino moko bamipesi kombo ya bana ya Israel batikamaka noki te epai ya Herode kuna na wana mosala awa sikola nkamba tosalisa mbula boni 10 ans mpona misala bongo Grand Bandundu 10 ans oui donc nyonso wana po ete misala ya Yelusalemi ekoka kotambola yango topesi lokumu na Grand Équateur ndenge mabanga emati ebele Grand Bandundu mpe ndenge tozolemba te na bilanga wana lokumu na lokumu yango papa tolandi na ntina na mpioka latina na mpioka tozalaki na yo na kati na ndako ntango makambo nyonso wana eza kubongisama donc eliki ezali te papa ndenge oza koloba bana na yo esi bamipesi po ete mpioka etongama po wana eza kaka mpona bolamu na biso bana basosiete wana ekosalama nyonso ndenge kobengaka oyo papa yo moko olobaka yango te vuzila kulu donc barage eza kotongama basosiete mpe
ezotonga mandenge mpemba kuna se obandaki papa fula wete basosiété nyonso wana emonana bana bazwa misala bana bakoka kosepela mpasi mpe ntama zitukidi si olobaki yango ozongaka nsima te 1000 pata azongaka nsima te papa ndenge osi ofungoli atako masumu na biso ata influence ezali na mwa négligence papa kotala nyonso wana te oyo bakotya influence yo moko koyebi ndenge oteya bango oyo bakosala mpe négligence yo moko okoteya bango bava baconséquence na bango nga nasilisi na nga okomba tata mwana mpe tata molimo sana Merci Papa Mbenza tolandi oyo lobi. Merci tolandi ndenge maloba ya Papa Kulutu na Papa Mfumwalongo. Topesi pe merci na bambuta oyo nyonso balobi. Tozalaki koyeba te sikoyo tolamuki ntina likambo toyokani Njabe njata njaferadi wana toka tse na gambombo jampo na 58 alobaki papa ezalaki yo oyo affaire traverser la Kenya yo lobi ngai te lobi na kwenda kutika bafoto yangu imprimeri wasala la bila bango kasi kamna koloba naloba oyo ezali chance na biso nzambe azalaka soki apesi apesi kaka azongelaka te toyokani po ezaka bato mosusu koloba eske yozosala manso yo kaka moto kosilisa yango bazali bie bazali te voilà biso tosimbaka mosala maloba wana tokolanda te mpona lelo tosilisi na kombo tata mwana mpe tata mosala amen Bajene oye! Tata Mwanda Velela oye! Moko kisi ya bilaka oye!
bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi mfumo to Yesu Kristo ye tata mwanda velela munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole babongisila biso basani présence toleka na présence protocole bamama epai batata epai bamama epai batata epai bamama epai batata epai présence bamama epai batata epai batata tiao batata ok bamama epai batata epai présence 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 totale mama moko bamama epai batata epai Présence, présence, présence. Présence, présence. Présence. Batata bipai boye ba mama kona. Présence, présence. Présence, so monisa ni kwa makolo na bino nzambe atanga kayango. Entre-temps, chef de camp, toya govanda bakite zawana. Chef de camp ya Ijiki, chef de camp ya Ijiki. Chef de camp ya Ijiki to pusanawa. Tozana ngonga te, chef de camp to pusana. Chef de camp ya Ijiki. Mama kuna batata kotoyo. Na bana na biso. Ba président ya bakan ya Ijiki to pusana. Ba président ya bakan ya Ijiki ti bosoko ya nabimbelekela na bino mbala moko. Ba président ya bakan soki bozali to pusa na bisika biso tozali to mona bino date toyebaki yango likambo toyebaki yango tokende te tozala libondeli ya suka. Bino bambuta ya Ijiki nazo komona ba président ya baka on dirait ba John Fer. Bon toleki na biso na nsinsene batata na bamama toleki na nsinsene batata na bamama $100, $50, $20, $10. Nani akoya? Nani akoya?
Par retardataire et à présence. Son éminence Yangenda Kuntima est incontestablement celui qui a donné à l'Église son visage moderne et actuel. Meneur d'hommes, travailleur infatigable, il est sur tous les chantiers, aux Aïeux bien sûr, mais aussi en Angola et au Congo. Il a résumé le message de son père dans ses triptyques charité, commandement, travail, devenu un véritable slogan. C'est-à-dire, pendant que tu as Salantine, kuna bazokolakisa biso ndenge papa mfumalongo papa denge na kuntima na 89 bakendaka na mbioka. Donc kote oyo ozoya kopesa $20 na yo, kote wana kuna ozotala ndenge makambo ngo elekelaka. Nani akotelema? $100, $50, $20, $10, 100 000 francs. L'évangélisme est la création ultérieure de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église kimbangiste, constitue assurément l'un des événements spirituels et socioculturels majeurs de ces 7 dernières décennies dans cette partie-ci de l'Afrique centrale. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 dans le modeste village d'Nkamba, région du Bas-Zaïre. Dans sa jeunesse, il était un garçon comme les autres garçons de son âge. Rien apparemment ne laissait alors présager du destin qui allait être le sien par la suite. Pourtant, minement jusqu'à sa longue passion ressemble à ces bien d'autres leaders du Christ qui l'ont précédé. Appel, refus, fuite, obéissance, condamnation, mise à mort. Papa Simon Kimbangu commence la partie ouverte de sa mission le 6 avril 1921 par un acte de puissance, la guérison au nom de Jésus-Christ d'une mourante. 4 idées forces dominent le message de Papa Simon Kimbangu. Lecture et compréhension de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, respect rigoureux du décalogue, abandon du mal sous toutes ses formes, y compris la sorcellerie, pratique de la charité ou de l'amour entre tous les hommes de la terre, travail pour la prospérité de tous et l'hospitalité envers les races. Chef d'inculpation ensemble à se retenir contre Jésus de notre Seigneur, Papa Simon Kimbangu sera arrêté par le gouvernement colonial belge avec la complicité des missionnaires catholiques et protestants, jugé et condamné à mort le 3 octobre 1921. Cette peine sera commuée en la détention à vie par le roi de Belge. Papa Simon Kimbangu sera alors transféré à la sévère prison de Kasombo à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, où il mourra le 12 octobre 1951 après 30 ans de prison. Son corps repose aujourd'hui dans le mausolée de Nkamba. Papa Simon Kimbangu épouse Maman Marie Mouilou, avec laquelle il aura 3 garçons, respectivement en 1914 pour l'aîné, Kisolo Kele Lukelo, 1916 pour les cadets, Dialunga Nakiangani, et 1918 pour le Benjamin, Dianginda Kuntima, qui deviendra en 1963 le premier chef spirituel de la nouvelle église. Maman Marie Mouilou poursuivra, avec un réel courage et un esprit de sacrifice peu courant, l'œuvre de son époux jusqu'à sa mort. Le culte kimbangiste comprend 3 parties. Une partie liturgique constituée par la lecture d'un psaume, l'intervention des différentes chorales, la prédication sur un ou plusieurs textes bibliques. Une partie sociale faite d'informations diverses, des salutations, de l'adresse de son éminence le chef spirituel, après un imposant défilé des fidèles.
partie constituée par le Ntsinsani, cette forme originale mobilisation des ressources financières et matérielles pour la réalisation de nombreux investissements et le fonctionnement de l'Église. Il faut dire que l'Église kimbangiste a jusqu'à autofinancer l'essentiel formation brute des capitales fixes. La comptabilité de la recette du Ntsinsani est faite et communiquée aux fidèles, séance tenante. Son éminence Nguenda Kuntima est incontestablement celui qui a donné à l'Église son visage moderne et actuel. Meneur d'hommes, travailleur infatigable, il est sur tous les chantiers, au Zaïre bien sûr, mais aussi en Angola et au Congo. Il a résumé le message de son père dans ses triptyques « Charité, commandement, travail », devenu un véritable slogan mobilisateur pour les kimbanguistes. À Kinshasa, l'Église a à son actif d'imposantes réalisations immobilières. L'hôpital de Kimbanseke, reconnu par l'État comme de référence pour toute la partie est de l'agglomération de la capitale, la coopération israélienne et l'USAID ayant apporté l'équipement technique, administratif de Bongolo, siège de plusieurs départements et services de l'Église, le centre d'accueil de Kassavubu comprenant, entre autres, la résidence Chenouda 3 pour les hôtes de marque, une trentaine de studios pour l'accueil de visiteurs. Les centres internationaux de conférences, sous l'impulsion décisive de son éminence Nguenda Kuntima, le travail agricole a pris une dimension considérable. Des centres agricoles ont vu le jour dans les différentes régions des Zaïre, du Congo, de l'Angola. Plateau Bateke, Lutendele. Ça va bien. Tout ceci jusqu'au fin fond, c'est la culture du riz. Bébé. Kunjulu, pour ne citer que le plus important. Moyennant un effort de rationalisation des méthodes de gestion,
Les centres agricoles kimbonguistes compteront certainement, à terme, parmi les meilleurs des pays où ils sont situés. En Kamba, village natal de Papa Kimbangu et ses 3 fils, les Kimbonguistes ont réalisé de leurs mains, sans les secours d'aucune machine, un imposant temple de 37 000 places assises en mémoire des 37 000 familles déportées et disparues en exil pour cause de kimbonguisme. Il faut reconnaître qu'en matière de génie civil, l'église kimbonguiste dispose de main-d'œuvre en qualité et en nombre. Nkamba a été élevé au statut de ville sainte de l'église kimbonguiste. De ce fait, elle est devenue un véritable centre de pèlerinage, non seulement pour les kimbonguistes du Zaïre, de l'Angola et du Congo, mais aussi et de plus en plus pour beaucoup d'autres personnes, chrétiens ou non, touristes ou simples curieux d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Mais Nkamba est toujours dans le noir la nuit. Les nombreuses démarches du chef spirituel auprès de la Société nationale d'électricité sur une période de plus de 10 ans n'ont pas abouti à autre chose qu'une suite de non-recevoir. En désespoir de cause, les chefs spirituels n'avaient pas d'autre choix que d'envisager une solution autonome. C'est dans ce contexte qu'est né le projet de mini-centrale hydroélectrique d'Mpioka. La rivière Mpioka est un véritable torrent qui prend sa source dans les contreforts nord-ouest du massif de Bangu. Son bassin versant au site du projet est de 647 km². Son débit moyen annuel est estimé à 12 mètres cubes par seconde. Compte tenu du profil topographique de la rivière, vallée très étroite et fortement encaissée en forme de V, et des données géologiques de surface, roches apparentes constituées de grès fins, le site du projet apparaît indiqué pour un aménagement à des fins hydroélectriques. Les travaux topographiques ont démarré immédiatement après la décision du chef spirituel. Ils ont abouti à la réalisation d'un premier plan topographique du site au 500e. C'est sur la base de ce plan qu'ont été projetés les ouvrages du projet. Compte tenu des caractéristiques de la rivière, allure fortement torrentielle, lit encombré de rocailles occasionnant de nombreux remous, plusieurs méthodes de jaugeage ont été utilisées allant de l'empirisme du flotteur aux méthodes sophistiquées utilisant des traceurs chimiques, chlorure de sodium, bichromate de sodium et nucléaire, tritium. Avec le concours actif du Centre de recherche et d'études nucléaires CREN de Kinshasa, chargé de la supervision des études hydrologiques, une station de jaugeage équipée d'un limnigraphe et d'un limnimètre a été construite en rive droite à quelques 800 mètres en aval du site du barrage. Une station météorologique quasi complète comprenant un pluviographe, un barographe, un thermographe, un hygrographe et un anémomètre a été installé à rive droite sur la colline adjacente au site du barrage. Tous ces équipements permettent déjà de confirmer et d'affiner encore la mesure du débit moyen de la rivière.
Le chantier compte actuellement une quinzaine de jeunes volontaires kimbonguistes dans des conditions de vie encore difficiles. La corvée quotidienne d'eau constitue l'une des tâches les plus pénibles. Entre autres, ce jeune s'attelle aux travaux agricoles pour l'approvisionnement du chantier en denrées diverses. Le chantier a déjà reçu de nombreuses visites. Parmi les plus notées, celle de sa grandeur Dialunga Nakiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'Église, qui succède ainsi à son frère Diangenda Kuntima, disparu le 8 juillet 1992. Et celle de Maman Bombo, nièce du citoyen président Mobutu Sese Seko. L'étude de faisabilité du projet a été complètement réalisée au Zaïre par l'équipe de M. Mfouka Banzouzi, président directeur général du bureau d'études Kalunga Engineering, avec uniquement des économistes, ingénieurs et techniciens zaïrois et congolais. L'équipement informatique performant, piloté par un micro-ordinateur 386-33 MHz, a permis le traitement aisé des données hydrologiques et les calculs économiques et financiers. La maquette du projet au 500e a été également réalisée au Zaïre dans les ateliers de Kalunga Engineering avec des jeunes techniciens zaïrois. Question à résoudre pendant la phase de préparation du chantier est de savoir comment cheminer les approvisionnements, ciment notamment, et les équipements lourds de Mbanza-Ngungu au site du projet. L'utilisation de la route nationale Mbanza-Ngungu-Luozi par Ngobe Matadi semble difficilement envisageable en raison notamment de sa longueur, 91 km, et de la mauvaise qualité de ce pont. La solution la plus avantageuse pour le projet et de reste la population de cette zone, c'est de réaliser la réfection complète de l'ancienne route d'intérêt agricole Mbanza-Ngungu-Kikuka, près d'Nkamba, longue seulement de 44 km jusqu'au site du projet, même si l'on doit réaliser deux véritables ouvrages d'art sur les rivières Ngongo et Mazamaza. Suivant la variante 2 du projet Mpioka Total, qui est celle retenue, la puissance installée à la centrale de Mpioka est de 11,4 MW, soit une production annuelle prévue de 52,8 GWh. Les estimations prospectives quant aux besoins réels de consommation électrique de la cité sainte d'Nkamba et de ses quartiers annexes indiquent un appel de puissance ne dépassant pas 500 kW à l'horizon 2010. Alors s'est posée très vite la question de savoir ce qu'il fallait faire de l'excédent de production de la centrale de Mpioka. À cette question, son éminence Diangenda Kuntima répondait en substance « À vous de trouver la réponse ». Ainsi sont apparues les véritables préoccupations du chef spirituel de l'église kimbonguiste. Créer une infrastructure de production électrique pour le développement économique et social de toute une région, et non seulement pour les besoins d'Nkamba. Belle rupture avec l'approche des missionnaires qui ont réalisé des microcentrales hydroélectriques dans plusieurs régions du pays pour le seul besoin des dispensaires et quartiers européens de mission. Ce type de préoccupation était en fait une constante chez son éminence Diangenda Kuntima. Je m'aide en aidant les autres, aimait-il dire. Dans cet esprit,
une prospection a été réalisée dans la région afin d'évaluer les ressources minières et agronomiques suffisantes pour sous-tendre une véritable activité économique moderne permettant le développement économique et social d'une zone de 300 000 habitants en 1990 avec une densité moyenne de l'ordre de 57 habitants par kilomètre carré et un taux annuel de croissance démographique de 3,3%. Ainsi ont été découverts les calcaires de Bokompemba près de Mbanzangungu. Ces calcaires d'excellente qualité donneront naissance au pôle d'activité de Bokompemba, spécialisé dans la production de chaux pour la production d'eau potable au Zaïre et dans le pays voisin, de gypse artificiel et de plâtre. L'étude géologique du gisement est aujourd'hui achevée. La prospection agronomique des zones de Malanta et Kiazi a permis d'envisager le démarrage d'une intense activité agricole et agro-industrielle moderne. Les études de faisabilité des différents projets identifiés doivent commencer dès que possible. D'une superficie utilisable de près de 800 hectares, le lac artificiel créé par le barrage de retenue sera aménagé à deux fins. En poissonnement avec des espèces halieutiques sélectionnées et importées des lacs du nord-est du pays, pour l'induction d'une activité de pêche artisanale inexistante dans une région caractérisée par une carence protéique réelle, aménagement à des fins touristiques. Associé à l'importance d'Inkamba comme centre de pèlerinage dont la dimension internationale ira grandissante, d'une part à la proximité des rapides du fleuve Zaïre, d'autre part, ce lac est susceptible de devenir rapidement le centre d'une activité touristique importante et continue au long de l'année. L'étude de faisabilité et la maquette ont été officiellement remises à son éminence Dialungana Kiangani, chef spirituel, le 14 novembre 1992 en Kamba. Les activités économiques, dont la réalisation est prévue simultanément au projet hydroélectrique, devraient consommer dès la première année d'exploitation plus de la moitié de la production, saturée dès la 15e année. C'est pour cette raison que le projet a été conçu en interconnexion avec le réseau public l'Est et l'Ouest à partir de l'espace. Premier trimestre, Yabino. Bongo fin de l'année. Bongo watata basali plein antinsani. Tongo poko. Mama bayo. Rendez-vous demain. Mama to bete la batata maboko. Makasi ba mama. On est arrivé à Papa Koulou, tu vas batata de basali molende. Ingeta kolo. Batata oui. Oh yeah. Oh kandate, oh ba mama bazula ki trophée. Kanda kolo, kanda to sana bango. Mokili tu batu. Poto ndima bino bo ganin suslobi ya ba mama mercredi. Papa pesa biso. Soki ba bota li to boto lo wala to ndima bino. Papa pesa biso kaka pesa biso. Toza si. To lobi malamu. Poto ndima bino lobi bo boto ya ba mama. Wala ndeto ko ndima bino. Honorable, nzambe votele tele. Nzambe votele tele. Donc lobby, nous allons écraser. To ça ko le babongo ba mama bokangi ba mo atoy. Tozo yokate. Dia suka makani ngokila.
tusamba muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela nkembo kwa nzambi mukayengele yeyenge vava ntoto mu bantu bazola kana tutondele yetufulukili kwa kiese mu edi jadi nene di lutuvangidi katokale tutubantu ko twalembwa zaya nzambi yetwalembwa zayo kwa nzambi kansi wunu tukitukili wumbu bendhalu munzwange ntinu sebawoti tuvutu lifunda na matondo tusadili mpesalu tangu ifweni mpasi voto vambana betu yebetu tuvambananga nge kuvambananga yebetu ko nata mwana kumosi mosi votu lweki muluvuva mu muntu vanavinga kyanzwandi katona kondo ko mufuka maye kuvutulila funda na matondo muzola kwangedi yetu se mwana itata mwanda velela nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna itutuka kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela amen. Tuende nikambote ingete ntinu Ok. Son. Ok, son.
Nous avons suivi le message édifiant du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, et de son conseiller direct en charge de l'économie et du développement, Papa André Mbenza Kiangani, relatif surtout au projet d'intérêt tant national qu'international. Il s'agit bien du projet de construction du barrage hydroélectrique de Mpioka, où nous sommes appelés à autofinancer, donner sans contrainte et sans retenir. C'est ce que nous recommande d'ailleurs la Bible. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous remercions également l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. On se retrouve alors pour un prochain rendez-vous spirituel. Patrick Landa va misser côté baquet ticket là-bas gros.